Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino Ote na bainyoso bazwi bakwa kolanda KNB News ya mokolo lelo nazali na esengo ya ko présenter bino édition ya KNB News ya mokolo lelo po na yebiete bozali ebele na monde entier oyo bolingaka KNB po na ko informer bino. Bakongolais oyo bavifraka na Soudan kuna bakomi kola libanda vie et komeli bango pasi makasi kobanda ba guerre oyo e bandi kosalema kuna na Soudan bakomi kola na balabala ba misusu bakomi ko perdre ba vie. Ba détail ba pesi biso na reportage oyo. Bakongolais oyo bozali komona bafandi boye bazali bongo kuna na Soudan esika nini bitumba ezali kobundama entre ba généraux oyo mibale ndenge bazali kaka kowelela gestion ya pays kasi population bazali ya kopanzana pe ba oyo bafandi boye bazali ba Congolais oyo bavivraka kuna kasi komona eta oyo bavandeli ezali kitoko te ezali mabe makasi po bamboka nyonso tu bazali koso kipe na ba population na bango kasi komona ba Congolais oyo on dirait bazalaka na bango kutu na pays te on dirait bazali na ba autorité te oyo bakoki kozwa soin na bango boyoka bino moko ndenge population azali kolela mutu mususu akufi na ye kaka boye atiki bana po condition de vie oyo bazali na yango kuna ezali kitoko te ezali mabe makasi la population azali ko souffrir. L'état ya République démocratique du Congo esengeli bosunga na lomango population oyo na place batu nyonso tu ba perdre vie ezali kitoko te ezali mabe makasi kosunga na République démocratique du Congo esengeli eponaka bilongi te ya koyede batu misusu pe misusu botiki bango ba souffrir tala boye ba vie humaine ezali ko kende kaka pona kola libanda na insécurité na banzala na pasi ezali kopesa pasi pe mawa komona ba Congolais oyo ndenge bazali ko souffrir boye ezali kitoko te ezali mabe makasi. Insécurité na capitale ya Kinshasa ba mobondo ba koti bongo na kati ya zamba na mongata ba batami kuna kasi population adenosaki bango mobondo eza ilo moko e kabwana tata okejwa ngo wapi ata ba bimisi yo wapi yebaka soki deja botutanaki oza eloko moko batu oyo bozali komona boye ezali bongo bayaka oyo bazali kotia désordre awa na République démocratique du Congo kobanda batango mwebele bapusani awa na ville capitale ya Kinshasa na quartier Mongata bango wana bakei kobatama na zamba esika nini population amonaki bango pe a dénoncé bango et pa ya vice-ministre ya intérieur pe sécurité affaires coutumières oyo ezali kitoko te pona population komona batu oyo bazali ya kobata makuna pona koseme désordre awa na capitale population ya Kinshasa lokola bamonaki bango ne babeleli na leta aya kotala batu oyo esika nini babatami na kati ya zamba
basuki wana te lokola bautaka na bandundu na ville ya Kenge esika nini bazali kotake baleki nzela ezali kopesa mabe makasi insécurité pour la population bazali susu kokoka kovivre te tope kosala ba déplacement na lolenge oyo esengelami kasi selon vice-ministre ya intérieur ye alobi ete ba disposition nyonso tout pour la sécurité esi déjà koyeba kozwama pe na appui ya conseil provincial ya sécurité nyonso tu ekokoma na yango kimia. Kobanda tongo ya lenzi ya lelo transport ezali pasi na ville ya Kinshasa po ba chauffeur baboyi kosala babaye na bango tracasserie oyo esalemaka awa epai ya ba PCR. Journée ya lelo na Kinshasa population anyokwami makasi na transport tala kobeta makolo na ba entreprise ezalaka soki oyete bakati yo mbongo moye population avant na ndako ezali te azali obligé ya kotambola makolo kokoma ti nesika ya musala. Pona nini ba chauffeur baboyi na bango ko travailler moko ya lelo pona tracasserie oyo eleki selon bango ba PCR balingi kotika bango kimia te pe na ba misusu bakomi na bango ba agent en tenue civile akoya komata na mutuka lokola client kasi soki akomi liboso atelemisi mutuka pe abandi komenanse chauffeur po na makambu ya mikanda ye moko kutu azali na ye na mikanda ya malonga te ye moko azali na ye kutu na ba autorisation te kasi azali kaka komenanse ba chauffeur na yango ba chauffeur balembi na bango ba se decidaki mokolo ya lelo mutu te na nzela soki bamoni yo okutani na ba collègue na yo kasi population epesi pasi pe mawa yoka ndenge balobi. Bon, transport exacté, j'ai fait le pied. Dans le Moussala Makou, le transport exacté. Nassali, oh, déjà 2h20 minutes depuis Nazaki Nari. Transport exacté. Policier, vraiment, on a moto. Maga, on a moto. Roulage, on a moto. Même si peine na butu, on a besoin de moto. Les gens ont été mis en parking, il y a un moto. À toi, tu casques, à toi, tu as mis un complet à Kangoka moto. C'est pour ça qu'on a ça grève. Peter Roll a Pepe Zanini, Roll a Utane Zanini, Roll a Zaron a Côte na Roll na Bango. Yantina Bisso Angwana. Mikande Zobi matin, ministère de transport. Mais bon, quand on a mis 3 points à Nini. Et puis maintenant, on a mis 3 points à Nini. Likambu oyo ezali mabe ezali kitoko te botala bino moko awa na rond-point Willery chauffeur ya taxi moko atelemisika kamutu kalinga belela boye baninga na ye baye na bachasse ya mai babandi kobamba ye mabanga kino akimi boye ezali kitoko te kokende na selembao okomona kuna batumbi bapine po mituka eleka te na rond-point Ipen ndenge moko pe na 24 novembre mawa koloba kutute awa Kinshasa lelo yo ezali kaka boye mbutu l'État ya République démocratique du Congo gouvernement provincial esengeli kozwa solution pona makambu oyo ya tracasserie pona population pe azana posa a vivre na kimia nyonso Kinshasa eleki partout. Oui. Beltesco azali ko konse ko servir population ya République démocratique du Congo na ba produit na ye ya kitoko.
Beltesco ayeli bino latadi yango me mususu na kombo ya Oxfore elengi nango deja batia matungulu na kati okote pasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien na mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge okolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Coronavirus Oxford ezali coronavirus oyo eyebani kongo mobimba mpona nini po à la seule différence ezali mundele esi atiela oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati yo kosala so dépense mosusu te euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala moto ayebi deja koleki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout bacornebef oyo euti na Brésil cadeau signé Beltesco oyo azali koassure toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui awa na KNB tosali bino elema oyo mpona kolakisa ba avenue ya Kinshasa ndenge nini ezalaka na kala mpe ndenge nini ezali kokomela. Depuis ba 1960 depuis indépendance awa na République démocratique du Congo ezali na yango kaka banzela ya minene nde ba régime nyonso tu oyo elekaka awa batiaka yango misu mingi bamesana kosimba toujours boulevard Lumumba, boulevard du 30 juin. Kasi banzela mike bakipaka na bango yango te. Kasi mikolo oyo na nzela na ye gouverneur de la ville Jean Tiningo Bilambaka pe na ndenge azali ko travailler na vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bino moko botala ba avenue oyo ndenge nini ezali ko bonga ba avenue oyo avant ezalaki salite kasi botala lelo oyo na entrée ya tepe ndenge nini ekomi kitoko makasi pe avenue Birmanie ndenge nini ekomi kitoko makasi boyene ezalaka musala ezali komona na po banzela oyo soki ezali kitoko bokomona ba grand acteur embouteillage ekobanda kozala na yango lisusu mingi te po banzela oyo ekosekondaka ba circulation awa na ville ya Kinshasa ekokoma na yango mingi pe population akotambola kitoko awa na ville capitale ya Kinshasa. Kinshasa oyo eleki partout. Na susi na ye azalaka na yango ya kosunga population ye nani Dr Jérôme Sokolo na ba membre nyonso ya Asbel. Les amis du Dr Jérôme Sokolo bakabola kibongo bakisi na cadre ya sensibilisation oyo amesana na kosala na commune ya Limete na quartier Mombele. Ayeli susu awa na quartier Mombele na commune ya Limete yenani Dr Jérôme Sokolo na ba membre nyonso tu ya Asbel na ye les amis du Dr Jérôme Sokolo oyo bazalaka na souci ya koede population nyonso tu ya République démocratique du Congo kasi mingi ya Kinshasa bakitaki bongo na quartier Mombele kokabola bakisi pe kosalisa ba examen ya ofele epa ya ba nyonso tu bazali maladi obelaka rhumatisme obelaka litoi pédiatrie nyonso tu ezali wana awa ezalaki pona kopesa guérison epa ya population oyo bazali ko souffrir bazali na maladie kasi mambo ya kokende ko se faire soigner ezali te na yango Dr Jérôme Sokolo ye moko akitaki wana pona kosalisa ba examen ya ofele pe kokabula bakisi epai ya bato nyonso tu oyo bazalaki maladi oyo bazali kobela soki kaka basalisi yo examen bakangi na maladi bapesi yo bakisi ya ofele makambo oyo tomona yango kaka na Bible epai ya Joseph Tarimate oyo apesaka tombe na ye pona bakunda Jésus Christ kasi Dr Jérôme Sokolo
azali kokabola ba vie ya ofele et pas ya population. Totunaki yemoko Dr Jérôme Sokolo ayebisa biso pourquoi asalaka makambu ya boye. Yoka ndenge Albert Kisete na micro ya KNB. Nicolas Kisate Asbel, les amis du professeur Dr Jérôme Sokolo, avec en partenariat avec le Centre national de transfusion, tous Nene à travers la ville de Kinshasa. Toko sunga bato, toko pesa makila, pona ko sunga bane, baye bazali ko zanga makila. Loko la bana anemi SS, loka ba mama ba ko bota, izali esengo mingi, petomonia wa population ya Mombele izali na esengo makasi te bali ko pesa makila, pona ko sunga baye bazali na problème, bazali pe lisusu ko zwa ko yeba maladi ni ko tumisa bango. À partir de autobengaka dépistage et puis à partir de dépistage bakoye toko tala auto ko sala pona bango côté bakisi parce que bakozwa bakisi bakozwa o nyonso esengeli pona ko sunga bango pona ko soulager tant soit peu ma passe na bango nyonso ezali ko sama na vision tata mokonza mboka et Antoine Tshisekedi Tshilombo o azali ko prôner couverture à santé universelle lokola bitumba na ye. Population bazali ya kosepela komona moto ya boye na mabele ya Mombele ko kabula bakisi ya ofele nesika oyo okende kosomba fiche ya consultation okende kofuta ba droit ebele na ba hôpital awa ezalaki nango ya ofele po ezali habitude na ye Dr Jérôme Sokolo pia ko aider population oyo bazali pembeni na ye. Yoka ba bénéficiaire ndenge ba sepeli. Ngai papa na bana kombela ne musutation ko kitana tina 4. Ne musuna sona bilamba. Sikoyo komi maboko moyo simbe loko te na ko ba papa na ngana pesi merci na Nzambe merci na docteur. Nzambe apambola ye. Ndenge akomi ko sala biso boye. Na mbongo na ye moko to pesa ta elikuta te. Ya ye moko Nzambe atomola ye. Apambola ye apesi merci merci na Nzambe mutatindi ye epa na biso ba veve asalisa biso malamu kaka ke bozo sunga biso pona bakisi ba pe na kombo pesi ngai Nzambe ka apambola bino ozaki opela nini mama nini pe tusanga na nishi siko bo pesi na bakisi pe bo compagnie siko pesi na pena kisi ya malaria yana kumsikanza Dr Nzambe tuza apambola bango bakoma penza pene keko Nzambe ali bakoma azoka bolofele yango to pesi merci na Nzambe apamola ye koleka oyo asali pa na biso po ngai na mona kate nazo mona fu ndenge nazabo makolo monini tubakisi ofele na mbela na bika nango na kombo na Yesu. Gouvernement ya République démocratique du Congo mutu ya kocha maboko pe mutu oyo bokoki ko travailler na ye pe bokozalata na perte mokote au détournement au kobomba e kotikalaka kozalate botala yeyo Dr Jérôme Sokolo oyo azali ko accompagner vision ya chef de l'État na programme na ye oyo ezali santé universelle kasi ye azali ko sala yango na ba propre moyen na ye population ya Moamba botala mutu na bino yeyo pe bakonzi ya République démocratique du Congo mutu oyo esengeli accompagner vision ya chef de l'État na lolenge oyo esengelami ezali bongo Dr Jérôme Sokolo boinde ezalaka kozala na motema malamu ya boye bazali mingi te oui. Bana ebele awa na Kinshasa bazali kobeba po ba parents bazali ko encadrer bango malamu penza te awa ba pesi biso ba détail boye poto sololaki na population. Likambu oyo etali comportement ya bana ya lelo babangaka lisusu ba parents na bango te. Okomona mwana mwasi to pe mwana mobali amipesa kombo na ye aboma relation surtout mingi comportement ya bana basi ya lelo oyo bazalaka na milimo ya kobeba na kaka na batu pe ya komanke ba mikolo epai na ye ozala nani
okobeba na kaka na ye. Kasi toyebi te yango ezalaka nini ezalaka nde ba loi ya famille to ezalaka éducation ya ba parents na bango bazoyeba kopesa bana éducation ya bien te to ezalaka nini boyoka population ndenge balobi famille na bango ezalaka bongo ou soit na milieu afandaki nda adapter comportement ou soit akendaki kosimba kwa bato nde mutu alakeli ye mabe. Pourquoi possible que ça les quelqu'un va avoir un problème? Et bah tu n'as pas na mibali bazali de bagage des problèmes. Il y a qu'à prendre au panta. Ça on est bien. Ils ont envoûtement ou soit à zoa kilo comme ça botte na famille na bango bongo. Pour attendre que une église a ko changer te attendre que même une école complètement autre dans une école, elle dans une église, elle dans la famille, elle dans la balabala. D'abord on change de journée. Ou bah tu me envoûtement tout le monde comprendre la famille ba comprendre baninga. O tire dans bongo. Ou soit les parents n'ont pas un comportement, ils ont adapté un comportement. Ok, non, libéré. Donc, ils n'ont pas si bon, bon, va changer. Attends, pasteur, il va changer. Pour comportement, là, soit soit il y a une ligne au bongo. Pour na mobile na ye ba robeba na famille ya fille na mo bimbe azala stabilité parce que ana envoûtement moko ya ko panza batu a ko panza na foyer na ye moko comme ça fena azongi sa konsa ami ko ta kati na ye moko ami tuna pourquoi makambo e komila kan pourquoi za na comportement aluka pasteur te ami ko ta kati na ye moko na kati na no aluka solution fina kati na ye moko yo obeba na ngana mutunyo seza na mwasi ya mobile siko na ngo osungu un jour yo beba na ngana batu lobi na ngo osunga yo babisanga mbongo mezana batu yo mutunyo stu ranki na ye vine za musika te quand okufa po yo oza ranki na mututu mutunyo stu osola raté par exemple balingi basala mo abe mo muto osola na nda yebi so ayebi so ndenge si lonta bino ne osola raté okufa bakoboma yo bakosala mabe po yo za ranki na mututu mutunyo so tu on est rankine so ne c'est un peu exemple ya bo balingi basala mo mabe so muto aza pembeni wana ayebi yo aya signalo neni ke balingi basala mo mabe ndeko na moni ngabala mwasi jeune fille mo boye azamaka mabe na olinga ngote na bi ke jeune fille na rankine so na batu asala mabe na batu na olinga te ndeko na ngabala ye moto sangi libala ni mbala mikolo comme ya commission ya poto ba sebeli na Facebook mais ndeko na nga sebeli na Facebook ya kuta na ngabo ngabi yete ndumba mabe poli osangi libala mikitisa elei kotumba mbeka mikitisa nzamba otombola ozala humble simple mobile tamsu abenga na nsela pesa litoyo oki alinga lobano nini soko zo kipe bisete papa merci na olobi na nga mais na zo kipe soit que makambo zo lobana nga na boye esimba te ponga na zabo faut zala humble faut zala calme nzamba osunga yo oyebite nini oyo kokomelo lobi ezali bizalelo auti nango kati na libota na ye soit azui mama na ye yango tolobaka ke no mwana mwasi oyo bino boyebi mama na ye te mama na ye azala kaka boye musala na ye kama kelele mosusu pe azui mama na ye te mais bizaleli akuteli bisika akoleli ça dépend d'un individu à l'autre mwana mwasi oyo aza pour représenter mama na ye mobima mosusu pa azui comportement mama na ye soki azala makelele azwa bizaleli ya mama na ye azala kama kelele soki pa azala kama motu likolo na makambo mususu alors mwana azwa akopia mobimba ya mama na ye bamosusu pe bazwaka entourage quartier bisika akoleli bamosusu pe bazwaka famille oyo ya uteli origine ya famille oyo ya uteli inconvénient nango ezali tango biso baboti toza kobota bana il faut kopesa bana ligne ya conduite mais malheureusement maintenant inconvénient nango ezali bana oyo toboti lelo bazolanda baboti na bangoti bana basi bazui déjà ritime ou bien oyo baloba keno bana baleki baboti bakomi tout likolo alors maintenant bazoyoka conseil était oyo baboti baza kopesa na yango tokoloba na baparents esengeli kopesa bana éducation ya malamu mpo na bino nde bozali base ya éducation ya bana na bino pe bana matoi elekaka mutu te boyoka baconseil ya baboti na bino Kinshasa et l'équipe partout. Oui! Bagoloa ya Villa Kinshasa, basala qui marche moko pour nous soutenir concert et affaire Egola. Oyo kozala na stade des Martyrs le 24 juin Oyokaka. Le 24
oyo ekoyinda mabe na stade de martyr Jésus de Niasi fait rigola na bagolwa nyonso tu ya Kinshasa bazali mobiliser tala ndenge mokolo ya dimanche bango wana basalaki marche moko mpona kosoutenir concert oyo ya Jésus de Niasi fait rigola le padre mokolo le 24 juin awa na stade de martyr lokalo yembo na monoko ndenge bazali koyemba mpona koencourager fait rigola. Jamais rata awa na KNB TikTok ya moko lelo ingénieur Agapeka Chama pesi biso yangoy. Yango tolina opé son église zala yo. Vous comprenez ngate hein? Zala yo. Et loko nyonso même na vie na yo normal na ba faire na yo. Oyo za déterminé ko ça oza convaincu. Ozo senti que na kimia na kati ya décision oyo eza mabete na bondeli penza meza décision moko na nzui na mano sala musala moko boy oto kuti batu ba ko yebisa yo yo ngo sani tenoli ngana teka tombola ngana teka de balwe bomanga mbongo soko landi baon o échoué zala yo. Merci pour vos ala qui belé à Kolanda KNB News à moko lelo ngai nazaki na esengo ya ko présenter bino édition moko lelo pour na ebike bozali ebele oyo bolingaka KNB News. Alors oyo nanu aksabonate akende mbangu ko s'abonner pour arataka édition ata moko te na ba plateforme na biso nyonso surtout YouTube, Facebook, OK kuno beti KNB News o s'abonner pour arataka édition mon côté. Pongo ngai na bino tokutani lobby. Magazine, Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino